Iniquité za ko boya ko sala makam o Bible lobby. Deuxième degré za lisumu yanko. Obi ke nonde za bona ko bonga mutoyo. Na bo mele ndenge nini. Na otina babandi. Na opesa tu es exécuté. Pensez na yo. Osali iniquité. Nde ko mona ke non na lifelo. Pasteur on a se retrouver na lifelo. Na bandimi na lifelo. Na bandimi na lifelo. Na bandimi na lifelo. Kuna babenge sudadité. E ko ma yo joyo. Yo joyo. Yo joyo. Nazolo bela boy, Nathan oyo diable azo bundisa mariage. Ba chrétien bazo ko supporter likam oyo ya bozala fidélité. Pourquoi? Parce que ba pasteur baté aka makambo ya mariage té na église. C'est parce que enseignement libala ezo pesa maté na kati église. Alors, combat ya mariage ozo mona que non, mubana azo linga yote. Mubana azo bwakisa yo. Ezana ba masque o ba latsa pe bato. Ba masque de vieillesse, au mona que non jeune fille. Azo tia poudre za kitoko makasi alati kabelo mais azana masque de vieillesse olam kana to mbala tale wamone lo neti taba zana basi mususu ba tia bango solo na nzoto ata brosser ndenge nini amona brosser bien na datifis mubala ko ke solo ezana basi mususu ba tia bango solo na nzoto na mapeka même na sexe ata sukulu ndenge nini mubali azoka solo melem mubali mususu ba oluba moi sinanga sukula kama sinanga bonsaka mibali mso lo bate mama kimio ba divorce belezo salama mibali ba yoka ne ba solo wana eza biloko mo ba tia basi ba masque de vieillesse ba masque de rejet o ba tseyo so mbala moni azo rejeter yo nga mwasi kitoko na mbongo na nga na bengisa mbali na poto mbala o kimanga mubala lingate ozana masque moko bandana ko luka délivrance na yo d'abord. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, soyez libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez un la scène mon corps. Sans rater la TV. Vous abonnez. Vous m'avez un contrat dans l'AI. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na sarate la TV. Bunde vous mon contrat na ngai. Merci à qui. Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble. Oyo bongo na sala kangonga mogote. To mesala ko sala yango elongo na Dr Patrick l'homme de Dieu, un prophète mobile ici, béni du ciel, naïe, tokomeka kolobela, combat spirituel, ezali bongo, grand thème na biso to banda qui a combat spirituel, mais na sous-thème il y a le combat de mariage. Na kati ya le combat de mariage,
tokokuta baactualité ebele evandi na kati ya combat de mariage tokolobela mpe libala ya papa na biso Mike Kalambai na ex mama bana na ye eske yango mpe eza combat de mariage tokolobela libala ya papa Joël Francis Tatu tokolobela deuxième femme ya pasteur Denis Lesi eske bango mpe baza na kati ya combat de mariage en tout cas na kolinga sous-thème oyo tolandango vraiment na bokebi nyonso babone nyonso ya Saratola TV na bafanatique nyonso ya émission oyo analysons tous ensemble pour to analyser yango nanga na bino. Voilà, un grand merci na batu nyonso tout basoutenaka chaîne na biso ba sponsor lokola Majabu Gospel. Un grand merci na Azir, un grand merci na Jimajika Dasa, merci na Tata Po FAP Kato, merci beaucoup na maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, un grand merci na maman Madonna Germanie, motema ya papa Samuel, un grand merci pe na maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou. Merci beaucoup na Amelia Mweba la pouvoir de Orlando Domingos, un grand merci na yo. Un grand merci na Papa Diego Milito, merci na Paul Mukendi derrière la caméra. Merci beaucoup na Jenny Bet Industriel, moi c'est à Pembe, pourquoi pas na président Charles Tambwe. Na moni bongo ko pour WhatsApp na mobimba ba soutenir nga makasi, président Bébé merci na yo, merci na la présidente maman Nathalie, merci na Dalia Onyema, merci na Clara Fikiaou, merci na Sarah Abwele, merci na Debo Bouchab, merci na Pamela Kabeya Edwige Kalala. Merci pe na papa Edi MK, merci mingi na Solo ya Bambemba, merci na Makiala Kumba, merci na Celia Kikela, merci na Rose Bonga, merci na Nana Bafana, merci na Maman 4R, merci na Bilonios tout, ba Landia Saratola TV. Alors sans plus tarder, Paul Mukendi derrière la caméra, image sur les amabé, faut beaucoup m'appeler dans les commentaires pour Paul Mutazo filmer. Hein? Donc, Fungwelanga vraiment plateau, na yamba invité nanga. Je dis bonjour, docteur Patrick. Bonjour, maman Saratola, grand esprit, première dame, future députée. Bon retour, tout ce pays Makasi, parce que nous avons mis à battre la départ, na arrivé. Moni kokende kozonga, eza masikité, comme tapé pour kozonga, eza télévision, eza théâtre, mais eza nous avons mis à battre la carte. Na comme si nous avons mis na samela pour battre la yo. Okay, pe ozongi pour nous la émission au monene auto sangela ka sangala bonne nouvelle de Dieu vraiment c'est important nzambe abattre la pour ozonga pour émission malam oyo libota na nzambe bazala ka édifier vraiment na bi merci pa nzambe ndinga abattre yo abattre pe équipe mpimba tout ce qui na ba Paulin na ba papa Diego na ba nyonso équipe nyonso to bande ko analyser pe et nzambe asunga biso. Merci beaucoup, Dr Patrick. Merci sous ce comment on a plateau na biso. Il y a analysons tous ensemble. Dr Patrick, tout ça un grand thème na biso. Il y a les combats spirituels. Le autre relevé la sous-thème. Il y a combat des mariages. Na évité, Dr Patrick. Est-ce qu'on peut sa biso définition? Il y a mariage sur les plans spirituels, bibliques et sur les plans scientifiques. Merci beaucoup. Sur le plan spirituel. Sur le plan physique et puis sur le plan scientifique, les mariages c'est quoi? Les institutions divines. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à singulier. 2T, 3T, 4T. Une aide semblable. Quand il définition malade. Et la Bible dit Dieu a endormi l'homme. Il prit l'une de ses côtes et a sali moisi. Tant bala la mouki. Alors voici cette fois-ci, j'ai vu les os. J'ai vu l'os de mes os et puis chair de ma chair. Je l'appellerai femme au singulier. Je parle du mariage. Selon la Bible spirituellement. Et banda qui n'a pensé en Zambé et que se matérialiser mobile à monimoise. Et Bible c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mama kotungi samarate ozana mobile mnayo. Nenge sozo baboy. Bible zoloba. Dans le Seigneur
apôtre Paul plutôt, dans les Seigneurs, il n'y a pas un homme sans une femme, ni une femme sans un homme. Toutefois, je souhaite que les jeunes gens se marient, toutefois pour éviter l'impudicité. Donc, moi, si abongina mobile abongina moi si. Donc, mariage, sur le plan spirituel, et ben on a pensé en Zambie, sur le plan physique, et qu'on s'est amendé. Et si ma mikolo, donc on a que nous et en plaire, ti bâtiment sur la botami, à partir il y a accomplissement spirituel ou c'est matérialisé qui y a Zambie. Voilà les mariages. Alors, dans le scientifique, marier une chose, cela veut dire qu'au sangi sabilo komi balé. C'est ça marier des choses. En français, beaucoup de non. Cette lumière avec celle-ci ne se marie pas. Donc mariage c'est ça qu'au sangi sabilo mobe yokana. Et mariage tout le monde a rappelé awa na bonzo to boye. Et ça quoi ma bende mi balé. Li bende oyo. Po esangana li bende oyo. Esangani fo moto ezana katikati po esangisa ya. Yango no mariage ezara facilité. Po batu mbele ba sangana. Comportement mbale esangana. Yango batu bala bakeno na banga ko linga sika parce que toko mesana te na ndenge oyo to mesana kana oyo aleki kuna. Donc mesana c'est un grand problème. Nde sala ke no ebota incompréhension s'installer. Nde na makambo bele bitumba ezaka wana bitumba ya ba tribu, bitumba ya ba poso, bitumba ya ba langue. C'est compliqué vraiment et à faire ya mariage. Alors, avant mutu abala, il faut mutu aluka elongi na nzambe. Il faut mutu akota mabondeli po na libala. Oko bala te na sentiment boy parce que au monde moi si aza kitoko taille aza bien. Peut-être aza sirène. Peut-être aza oya ko bomisa olobi. Oko mo te mbali moko aza na mbongo, aza na mituka, yo lobi te mbali na nkai wana. Souvent tout le monde a église. Au monde a sœur azo bondela. Azo senga libala. Ceux qui frère a sollicité sœur na CP na yo. Problème compliqué, il faut na kota mabondela. Mais ceux qui muta poto aye. To politicien mo za na mbongo, c'est là où peut sa témoignage. Nzambe a visitenga. Pourquoi na frère ou la na bana permanence, on est aux mariage c'est toujours des problèmes et des complications. Maintenant mutu o ya wuti mamoli banda yembala moko orobite nzambe a visitenga. Voilà les grands problèmes à ce qui concerne les mariages. Ba mariage monsieur mona na kapi au moins que no mutu aza abondeli nzambe makasi à cause appelé pasteur mais au monde que non ezana ba demo ba bomisaka. Basi o batindaka na vie ya mutu to mibalo wa na vie ya mutu po baby c'est là au destiné. Ba kuta na ba problème ba homme étatique, ba homme spirituel, ba homme élevé, ba star. Au monde que non mutu simple ko ba normal ezana problème te. Mais ce que comme une star nous mon a no problème parce que ba kiti sa étoile. Alors ba tunyo so bazara en étoile. Bazara combattre na affaire ya mariage, akuta na mariage ya bien te, lobby divorce, bana ba panzana, bana ba zokindoki. Voilà quelque sorte comment on a pu définir mariage. Mais ezapena ba musu ba kuta na libala bien, azapena étoile wana na chance wana kuta pe na mwasi ya vinaï. Parce que ezaka te question que non, yo za na kisasa obala za na poto ndeke no boko bala ou bien boko bala na te non. Mobile na yo a cause apia za quelque part. Mais nzambe osaka na beaucoup tan. Moi si ne pas cause quelque part, nzambe osaka non beaucoup tan. Alors, ezapena ba te belé. O bazo bala pe. Ba mabala selon la coutume. Net bande on a biso baluba. Au moins que non ba bala la mwana liboso mwasi. Mwana liboso na bali. Mais eza libala o ya bimisi mbongo te. Eza bat basangani ba baleli. Tant bat ba baleli o mwasi, il y aura des problèmes parce que yo muto bali mwasi te. Bat basangani ba baleli o. Sur le plan physique, oui, aux gens a bénéfice au bali mwasi. Mais date moyo koka, âge moyo koka, o ba réclamation ya libala wane koya parce que o bala ki yo moko te na mbongo na. Yango na pesa conseil na batu nyonso. Soko lingo bala, sala tu obunda no zo mbongo ya yo moko. Ko lukate que nos familles basa la cotisation. Basa li cotisation ba bala li o mwasi. Oui o bali. Mais si mami ko le temps bana ba no kufa, c'est un problème. Parce que au sala ki libala wana na se ba cotisation ba. Voilà les grands problèmes. Et tout le monde manque mon mariage. Dans le bango tant nyonso, libala problème est bandaka à partir il y a d'autres. À partir d'autres, au monde a des familles, famille okuna, na famille oyu. Au monde que non, bato ya famille okuna, na famille ba yebanate, mais sur place du kuna mariage. Au monde que non noko na noko kuna ba osepelana, ba yokana.
bayokana pona nini omona ke no mama na kuna na mama leko bayokana te problème na kati ya mariage ezali kambu nini discussion à facture ona o bayokana te bo bayokana wana ba des sorciers bakutani esprit na bango se mettre d'accord bango na nde bakosangana pona kobunisa mariage plus tard bo bayokana pete ekoza pe bazana dès dojo oyo ke non bayokani pete sur le plan marital et comme bandiwana. Donc c'est ça un peu en quelque sorte combat aux na kati Afrique et puis combat na kati mariage biloko oyo basenga na kati ya d'autres wana biloko basenga na kati ya d'autres wana biloko nyonso wana ezali coutume mais après na kati ya spiritualité pesa biso machette un rôle nango nini pesa biso taba pesa biso soso rôle nango zanini oh mutu sur le plan spirituel azalaka représenté tantôt na banyama tantôt na ba image tantôt na nzete tant ba senga pesa biso soso ya mobali soso mbalo eko zanani soso mwasi eko zanani tant ba kata kingo na makile zotanga alliance moko zo sala maona sorcellerique ozomona parce que quand il y a l'incision il y a la spiritualité qui naît là-bas yango mona keno ba prophète abal po ba kitsa moto basala ki pe ba incision ba kata ki banzoto na bango po makile tanga po basala contraction na ba esprit alors ezana ba pratique ebele na kati ya mariage omona ke no mobala ki abala mwasi ba ibisi mbala ba bi ke no mwasi no azawate azana loja photo ke zwa mbongo ya transport pesa mbongo ya transport mwasi azawana tant ba koya na mwasi oyo ba mbala pesa mbongo ba na mwasi mususu mobala ki afongoli oh non ce sont des cérémonies maritales ba cérémonie wana nyonso za cérémonie ya christianisme ba cérémonie nyonso za ba cérémonie ko za na avancer plus tard na vie mutu ndezo mo ba mariage za la combati nzamba pambola ba mindele et pas mindele kuna za kaka moi ça mbala moi deux personnes abu piesili biso soki mutu ayete problème so na kata fête wana bazo kabla biloko surtout ba mama famille ya bo mama ya moi sine ba kabla biloko famille ya bo tata bazo masanga na retard bazo biloko na retard problème au moins no biso ba occuper biso te famille ya bo tata famille ya bo mama baza servi et des combats qui naissent et voilà le problème en général makambu ya mariage et le mariage est combattu par des femmes de nuit des maris de nuit oyo mwasi akene ko lokota la aya kutena mbali mobala akene ko lokota aya kutena mwasi et plus tard ça va compliquer ça va provoquer des problèmes au moins que non mwasi mbali babalani bazambeto moko mais mwasi à l'autre kazo sangana nzoto na mbali mosusu vice versa donc des problèmes sérieux. Donc, voilà en quelque sorte comment on a défini le mariage dans les trois domaines spirituel, religieux et puis scientifique. Merci beaucoup, Dr Patrick. Masolo ya combat de mariage, penza troli yango molo parce que yango desimbi ba bomo ya batu simbi via batu yango ne na kati ya libala bana ebele bakoi na bakoti na balabala bakomi ba enfants abandonnés, ba enfants de la rue, ba orphelins ba bimi na kati ya combat de mariage. Alors, Dr Patrick, na ebité signe nini ya combat de mariage oyo kopesa biso parce que soto bito kota na kati ya combat de mariage tokokundola bachibau tokokundola badot tokokundola biloko nyonso tu wana basengaka alors tokokende nango mpena molo est-ce que koki koexplike biso bacatégorie nini ya bacombat de mariage oyo tokokutana nango? Merci beaucoup mama Saratola. Mariage na solo na ndoki azoyebisanga boye alobi komba ya liboso tanto banda na mariage kobundisa moto ezaka parti ata mwasi aza na zemi mwasi ntango aza na zemi tobanda kokombattre ye mwasi soki azoleka na zemi neti na bamilie public na bazando bato baza baoccultiste bakoyoka solo ya nana mwasi aza na zemi balekani ata zemi eza ya 1 jour ya 2 jours baoccultiste ayoka yango solo ya nana babi aza na zemi eza na monde moko bo spirituel o ba combataka ba zemi o eza na ba étoile ba tala bike no zemi o ndenge za bo étoile ezongengana seke moto akobala bandoki ba kosangana ba koya na lupango na bino ba kosani ba koboka ba poudre magique na porte ya lupango na porte ya entrée na porte ya toilette wana premier combat na no banda ya mariage et mama oyo aza na zemi soki kaka anyati ya bimi na ndako yango wana soko lamuki avo kita na mbetu na yo fukama boka mabolongo na se sambela nzambe bondela nzambe tika journée no na maboko na nzambe parce que dans la Bible ezoloba boye ezaki na maître moko na ba travailleur bazaki osala bilanga balona ki bleu mais na tongo
travailleur alamuki amoni ba ivre matiti ya mabe atuni maître abi maître n'est-ce pas tolona ki blé na matiti oyo bon ba ivre oyo uti wapi maître abi boy tangu bolalaki na butu monguna satan ayaki ko seme ivre siko travailleur abi boy maître est-ce que ko permettre ngana buka ba ivre na longolango maître abi ko longola yango te tika yango ekoma tina mkola suka ya mkola moisson nde kolongolango parce que soko lingo longola ba ivre sikoyo oko risque obuka na ba blé obebisa ba blé ozomona pendant que ezaki na sommeil le diable est venu semer d'autres histoires na ba pongi na olalaka na ba pongi ya molimo ata na pongi physique boy okola mukezana ba surprise désagréable au diable abongisaka oke bolongo musala oke bumbala boyo oke ne bo perdre mbongo oke bo sali accident. Alors, tango la muki na tongo yo mama, il faut obondela papa. Otika jouer na bongo nzambe. Pote na butu munguna ayeko lona biloko moko mabe, liboso porte ndako na toilette. Nde mona batu musuba ningisi e libumu na butu. Abi ma toilette mbang. Po azanga contrôle. Azanga moyen wana ya kosamela, akende mbala moko na toilette, akuta na surprise désagréable wana. Tango akuta na mbala moko, tanto zemeko longo makile bimbala moko. Balongoli monono. Voilà le combat du mariage. Et banano ndengwana. Ceux qui maman soit à makasi, abondeli, étape on a bandoki, ba magicien, ba moni qui on a ba coquille était na première étape. Pour na kolongola zemina ye, nde ba ko joyer sikoyo na étape oyo ya naissance. Tango mwana on a ko botama sikoyo. Ba repérer mwana za étoile. Okomona ba ko inciter mobile. Tato mwaka mutu moko bima mona lisolo. Akoyebisa mwasi, to mobile. Ndenge za bo mon hôpital a bien robota moi c'est hôpital tel. Or na hôpital peut comme na ba agent ya diable. Ba agent na baza ba agent spécial pour na ko bundisa basi o baza na bano baza na étoile ya mariage. Pour na ebisa ka mama Sara. Tant to koma na makambo ya étoile. Batu nyonso baza na étoile te. Tala na ndoto ya Joseph amoni yena 11 baza étoile, papa étoile, maman étoile, mais amona dinate za étoile. Or za na bato ba bundisa ka étoile. Oh, tango ke na hôpital a bon kubota. Okukuta na ba combat, okukuta na ba femme sage. Baso ba coucher bazawana. Ya bandoki. Au moins que ye muto liboso ko mema mwana yo. Aza en contact, basi wana mingi na lobite bango nyonso tuté. Ebele parfois, bazalaka contact na ba propriétaire à l'hôpital. Eza hôpital monsieur za mal répété na Kinshasa. Atoza bonne santé soki kuna okufa. Atoza nzoto makaya soki kuna okokufa. Alors hôpital eza ya ba occultiste. Bazo mbongo masala yango pona ko bundisa bato bazana bétoile ya mariage. Maman ça na zo po mukile bonga bien. Eloko liboso il faut mariage est stable. Soki mariage est combattu ndezo mona makamnyo stu. Au moins que no muto za politicien. Azo pesa ba discours akanda po nini na butu kuna na mwasi ba yokanité. Au moins na pasteur azo te na kanda po nini ye na mwasi ba yokanité. Alors deuxième étape ezali étape oyo étape ya nini ya tango mwasi ko bota. Des problèmes wana à partir de femme sage, à partir hôpital. Ceux qui montrent que nous au réussi étape wana et que nous va combattre les camouya moi soixante étoile. Tout le monde a boté mais en étoile ya mariage. Ba ko joyer na à partir ya adolescence, na âge ya puberté. À partir ya 13 ans, baba nde ko jomo moi wana. À partir ba jeu ya ba Karine, ya ba copain copine. Bilo moi ndengwa ko ça va bilo moi ndengwa ba pratique pona ko boto la toujours étoile wana au moins que nos jeunes filles azaki bien au moins les jeunes filles comme le connaître mobile a comme makamba ba PD makamba ba lesbiennes donc vu on les a vu moko malamu te et je influencer toujours et loko to bengi destruction ya étoile ya mariage et ce qui est tapé leki moi si sikoyo a commis majeur et que no akutana mobile mais ce que parcours na ye est-ce que va dévierger qui est batu mususu bazaki dévierger bana basi mususu vient bango beba parti ya mobile o ya dévierger mobile o ya dévierger lelo comme na problème ya difficulté à mariage ozanda ko libalo zo botate mobile azo se peno suté mutu oyo ayaka ko dévierger mutu liboso aza nani po bana basi lelo baling boîte balingi esengo baling balata bien baling bazakito batia kabelo azala chic mais azo bosana ke non si le plan spirituel mutu akute na wana mutu na état d'âme neza nini. Est-ce que bana basi soka mon mbala mbongo batuna ke tadam te mbala moko ko mikoti na kati ya makambo wana. Voilà le grand problème tango mikoti na kati ya makambo wana mutu musu aza envoyé tala lelo ba député ba sénateur ba obimisa ba loi ebele mais bango baza na batu oyo bakende kozula bango basi baza ba vierge au moins bekola bien bekola kitoko au moins que non ezana ba jeune garçon moko azal kitoko alati bien ayena voiture ko repérer ba jeune fille baza vierge ko pesa ba mbongo
ko influencer bango po azuela ba papa na po ba papa na bazana tante ba kanga e ba papa na ba bureau na bango nde mo ke no ba bimana bana wana otanga bimana bana na azozo étoile ya mariage azo bebisa étoile ya mariage na et au mona ke no moi sur sima mikolo ko diverger et pas papa moko et pas politicien pas DG to pas nan to ebité to pas ndoki et sima mikolo moi sur akeli bala ko kena keli bala ne ba problème aux mona ke no muto bani ko bala muto bali plutôt ne ba problème comme suko ke no libala nezo simba susute makambo ke ndeli bosote nezo mona ba complication nyos tout tozo mona ba réseaux sociaux ya ba pasteur ba divorce ya ba basio bazo ba n'importe quoi ya ba infidélité ba kuta na ba combat nyos tout na premier degré deuxième troisième degré quatrième degré alors tant ko tanda ko libala maria to na ngozo ngenga me kunande est-ce que ko sala pétage et ko sala buzoba nde ko mona ke no divorce et ko ya plus tard. Voilà en quelque sorte on a beaucoup définir le rôle de signe ou est beaucoup concerné makamnini et combataka mariage. Merci beaucoup docteur Patrick Tozaka na kata combat de mariage dans moi par exemple ya ba réalité sur les canaux réseaux sociaux. Lelo to ko apprendre que pasteur Denis Lessi a ba la deuxième femme. Oh ba pas photo ko bima na réseaux sociaux a ba la ebe asala prédote asala na dot apesa mongo libala na éviter neti ka musai na nzambe bongo to benga ngo azaka na kati ya combat de mariage azana kati ya conscience azana kati ya conscience na éviter to ça analyse ni sur yango. Merci beaucoup Nazaya ya regretter makasi na leli makasi na kati ya mutema na ngai na leli ma ya monsieur Bimi parce que évangile baby ko kelani ozawapi ko kelani okufina nto oza vivant ko kelani yo te yaki biso boye te papa Jacques Vernon pe à son âme muze aidi na bala tala évangile ndenge komi lelo pasteur akende kobala deuxième femme ezala wapi tango bino bolakisaki makambo ya bonzambe tango bino boteyaki biso bonzambe makambo oyo ezalaka te tozomona yango tozo comprendre siko que non ba pasteur oyo pétage bakosaki biso il était dans le faux bazaki na nzela ya mabe bazaki na nzela ya nzambe te bazaki na nzela ya masumu na vie ya bien te lelo la fin maintenant commence à justifier leur état d'âme leur état d'esprit qu'ils n'étaient pas dans les bons bazaki on a pour na makambo ya ventre na bango moko bazaki pour na makambo oyo etali bango moko et bazaki bible basaelaki yango tala lelo biloko eko reverser deuxième mariage. Est-ce que pasteur akobala basimbale officiellement moi c'est liboso azana ndaku mais OK inde oboyi moi c'est liboso te OK inde OK obali moi c'est mibale ouais mibale leki liboso na nini moi c'est liboso za muto mayele aza muto atanga moi c'est kitoko allo baka français bien moi c'est mayele ya bonya et kobala deuxième femme. Tu vois ce que ça donne. Donc l'état de ton âme est pourri. L'état de ton âme n'est pas malamu. L'état n'est pas bon. Et maintenant, ça justifie. Bible c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, comportement wana ya polygamie. Ya mwana nzambe apa mula pasteur Cass. Oui, pasteur Cass. Ya za awa na côté ya Père Victoire awa. Côté RTNC. Iye penza. Abala na ebasi soki 10 soki 12 soki 14 abala ni normal apa mula pe ba représentant ya bababa oyo akufi kala mingi tawa aboti bana soki 111 na ba soki 54 soki combien belé ozomona donc il y a pas de problème bango ba mibimisa nzambe apa mula bandeko oyo ya ba musulman bango mo babala basi 5 basi 4 et yeba nango bino ba pasteur bokomi na kata makambo ndenge nini. Parce que l'église de réveil, et bimi na kata église oyo ya ba pentecôtiste, balubi ke no ba pentecôtiste ba otamu sama bien te, bango na église de réveil ba osala makambo ya malamu. Et tala lelo ba pasteur église de réveil. Bankam oyo ba zo sala. Voilà, en quelque sorte, moi je suis désolé, je regrette na makam o na comportement o ya kubala. Leso nini? Au côté en église nini? Oh, est-ce que Azan a droit au pambola pe mariage? Au pambola mariage, parce que un pasteur de l'église de réveil, un pasteur a commis polygame. En tout cas, ils ont raté l'église de réveil. Abosimba Moulibalate. Azan moutoua côté a pété na cher. Parce qu'Azan exemple était.
Yes, au commencement, il n'en était pas ainsi. Yes, au maman mariage. Ne bandeleza a boité. Au kangi malam Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à 5 liés. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Tant que vous avez la moitié de bongo, au bomi, au mi bomi payo moko. Ne au monde va passer rebelle, bakoku fakalamingite. Je suis le prophète Mobik ici, qui parle de la vérité de la parole de Dieu. Ngai babe yanga prophète Mobik ici pour nanine. Parce que na vana na kati ma komi anzambi. Na parole de Dieu na lingara masekite, na lingara négociation te. Parce que parole o ezali chemin, vie et la vérité. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Na kati bo moi ya mwana na nzambe. Il faut eba neni ya komita mwisa. Tango tam samalamu te, il faut que non li fait les ali, enlèvement zali. Après avoir rejoigné surtout oyo. Souka na yo kozala ndenge nini, enseignement nini ozote ya bato. Donc il n'y a pas Dieu dans les églises. Je demanderai aux fidèles de quitter l'église. Je demanderai aux fidèles d'abandonner les pasteurs pareils comme ça, qui se marient. On va ça la polygamie, une église de réveil. Ça, ce sont les mensonges. C'est le diable qui agit. C'est le mystère d'Antéchrist qui agit déjà au sein de l'église. Juste pour nous, qu'on l'aime sabandemi, qu'on kimi sabandemi, pour te bandemi, vraiment, je suis déçu et fort déçu pour notre comportement, pour notre mariage et deuxième femme. Alors pourquoi? Alors, c'est vraiment déplorable. Merci beaucoup, docteur Patrick. Et comment on a dit sous ngambuka ya ba pasteur bo sala ba divorce mingi. So ko sali divorce ba limoti mususu, sali divorce ba limoti mususu. Tout est comme on appelle prophète Joël Francis Tatu. Auti kobala yetura boy penza ba congolaise ake na ngambo ya ba étranger. Na ebité etant que yo zape musai na nzambe. Malgré tout le monde est pasteur de l'unité qui critiquer le pasteur ou le divorce, bala rabasi, mais au moins il peut te côté dans carte à tromperie, il y a deuxième femme à bala et n'habité au cours de l'année pour le bal à pasteur Francis Tatu. Merci pour le bal à pasteur Joël. Et ça malam n'inga balina. Mais na côté la été, nous a pour été dans la parole de Dieu, il a mal agi. Parce que la Bible est sur le baboui. Si on a le divorce, na moso kangi to neko. Avant yo bala, il faut que la moso na sanini akufa. Tant moso na kufite, yeba ke no soki yo bali, ozo vivre na adultère. Moi si ana bala liboso na ye. Moso na bali liboso na ye. Oui, eza problème te. Babi so kanga ki moso na kobo pe. Moso so ke bala, mubala bali azo continuer ne kobo. Yo il faut que la moso na fa kufa po yo bala. Donc, aux alliés, ma mariage, ils ont pitié. Il y a un moment où on a biso. Adam, a tiré au bal à deux femmes. Deux femmes. Donc, voilà en quelque sorte, vieux bazo sala. Parce qu'ils sont des pasteurs, ils connaissent la parole de Dieu. Babi que nous, on a salaboué, et zamabe, on a ces amalam. Mais, bazo mesana nzambi. Nzamba mesana été. On nzambi abano bomanatan wakala. Nzambi abomana nya na safira. Dans le Nouveau Testament. Même les locaux dans les obéta et oboma. Plus tard, au moins, nous avons des complications côté là-bas. Les lobali, mais lobby parce qu'on respecte la parole de Dieu. Aux hôtels manachers côté, et coucou, mais l'opé, et comme nous m'avons mis. Dans la Bible, en ce jour-là, plusieurs viendront. Seigneur, Seigneur, n'avions-nous pas prophétisé à ton nom? N'avions-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avions-nous pas prêché à ton nom? Le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, plusieurs viendront à ce jour-là, Bakol Baboui. N'avions-nous pas prophétisé? Donc, à ta prophète a prophétisé. Et ça, on m'a bêté. Prophétisé, naïo. À ta ma qui on a prophétisé. N'avions-nous pas fait des miracles à ton nom? Bon, ça, nous, un miracle. Mais le Seigneur va vous dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Iniquité, zanine. Iniquité, ça, incrédulité, à premier degré. Kobo ya kondima, o ma commis. Kobo ya kondima, o Bible. Iniquité za kobo ya kosala makam o Bible lobi. Deuxième degré za lisumu yanko. Obi ke nonde za bona ko bonga mutoyo. Na bo mele ndenge nini. Na otina babandi. Na opesa tu es exécuté. Pensez na yo. Osali iniquité. Bon ça va iniquité. Le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ne ko mona ke non na lifelo. Pasteur on a se retrouver na lifelo.
na bandimi na lifelo kuna babenge sudadi te ekoma o joyo okosala biso toze so bon comprenez mon émotion, comprenez ma passion. Donc ekoma ndenge wana voilà eza ba biloko ezosala mabe na kati ya mboka oyo ba pasteur bazokoma likolo ya Bible bazo tosa lisusu Bible te bazosala makambo ndenge balingi parce que bazo batama na ba verset oyo Dieu jugera son peuple, il aura pitié de ses serviteurs. Baba tamana verset oyo, ne touchez pas à mes ouins. Or, ouin zaka yo pasteur te, ouin zana bandimignon sous bateau bazu Saint-Esprit. Saint-Esprit a parcouru bon bazaba ouin, nzambe azo bande ne touchez pas mes ouins, azo s'adresser na diable né. Exacte que non, yo que nous s'approprier na verset wana. Oh, la Bible dit apôtre Paul Babi, nous les prédicateurs, nous serons sévèrement jugés. Yango nazana posa pasteur Ngefa nabi que nous faisons ça l'émission moko biso mbali na yo émission tozaki na projet nango et que non Satan azo bundisa me kala mingi te et rolata nzoto pona ko telemela makam oyo je l'aime parce qu'il dit la vérité moi aussi je dis la vérité souci na biso za to combattre mututi mais tozo nsande évangile ne sika na yango Yesu akufaka pona ba âme oyo biso oyo tozali très important na misu na ye yende berger akolinga te âme ekene kan ne se perdre non yango zotina basakoli aotina biso ba prophète mobikisi ko ya ko dénoncer makama mabe koloba ko zongisa batu na kati ya parole de Dieu po te batu batambola engebene ndenge makomi ekomi et non c'est le ba penser na bango alors so ba sala makamo c'est le ba penser na bango c'est que baza ba prophète ya faux baza ba pasteur ya lukuta baza ya nzambe te bo bima na église wana bo kima ba église wana et pe bino batu bozo sa ki fanatisme o dadi o pai bo vanda ka wana liwana bino parce qu'un aveugle a omema bino wakati libulu bokufa bozinda kuna oh non pasteur so azala nzambe te bandi minyon so ba kena lifelo oui boko kende parce que bola na aveugle bozo yeba bo tanga bibe zo ba que non ne jugez pas mes serviteurs oui mais bazo ba que non boko yeba bango voulez reconnaître na ba fruit na bango tant to mona ba fruit na bino ezo za la dignité ba fruit na bino eza malamu te il faut ko bima yozo sali la sentiment azo simo maboko azo imposer ozo zo dimna yo ozo pesa yo ozo fulu kisaye et que no ye azo to sanza meta osala mabe voilà la conséquence ko yana mutu na yo moko tala na sepe na pasteur Sonic Afuta Rockman apesa lisese moko mayele aloba boy soki nzambe avertir yo likamu ala kiso likamu na ndoto ayibiso ko sala bote apesa ba responsabilité atika na mukumba wana lobiso likamu mabe yeli yo ah nzambe abina sina lakisaki yo. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est le langage de Dieu. Mais l'homme ne prend pas garde, il ne fait pas attention. Et si ma mikolo, et comme un problème, il y a yemo. Donc, bandime bola na makambo na sentiment et talibino. Nous, les docteurs Patrick, les prophètes Mobik ici, on est en train de dire la vérité, abandonner ces milliers-là, et ça milliers mo memabino na enfer. Voilà quelque chose. Mais je prophétise pour dire que non, biloko nyonso ba salana. Pesa bango 10 ans, pesa bango 5 ans. Bako koya bako chité, bato bele bako kuta na liwa. Et puis je vois déjà que non, il y a la mort des prophètes au bossa n'importe quoi. Mutozo blasphémer na lobanzam. A ça n'importe quoi la mort et ko landena poursuite nyonso ya liwa. Voilà. Merci beaucoup docteur Patrick, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Tosa elangunga, tosa kana kati ya combat de mariage, o ezalai kaka définition na introduction. Oui. Donc nan to koti vraiment na kati ya combat de mariage te. Yango moni to pesi ba exemple mingi ya basai na nzambe makambo ezolekela bango na kati ya mabala. Alors on a évité docteur Patrick pendant aussi cette émission na ngambu na yo. Message nini o bande ko balandi biso ba comprendre sur les combats de mariage. Nazolo bela boy, na temps oyo diable azo bundisa mariage. Ba chrétien bazo ko supporter les kam oyo ya kozala fidélité. Pourquoi? Parce que ba pasteur baté aka makambo ya mariage té na église. Jamais au monde séminaire boy les mariages pendant un mois. Nzambe pa la révérend Coutinho Fernando na mona ka sara série moko boy. Kilt moko bo la famille sara pendant un mois. Ba mabale belé zonga ka bato belé ba bongisa mabale na bango. Mais le matin mabale za la raté et comme ka reçoit. Nous sommes que notre divorce na ngamba ba chrétien to eza élevé. Bazo ko maîtriser libala té parce que enseignement libala ezo pesa maté na kati église. Alors combat mariage ozo mona que non mubana ozo linga yote. Mubana ozo bwakisa yo. Eza na ba masque o balatsa rapé bato. Wa to ko lobela yango. Ba masque ya régé. Ba masque ba mari de nuit.
ba masque de vieillesse au monde que nos jeunes filles azo tia poudre za kitoko makasi alati kabelo mais azana masque de vieillesse olamukana to mbala atali wa monelo neti taba ngana bi mbala moto no sama makamoko boy mobala na finga mwasi na ye yo penda ifuna boya yo penda oza neti taba mwasi aleli abi pasteur vraiment ta mbala finga aloka neti taba nga mo pe natali mwasi yango pe boy elongneti taba nalobi nanga te mais natali pe mobali na koza pe na raison mais alinga mwasi azali boye te eloko nini ekomisi mwasi penda lokola elongi lokwa taba boy nga mo pe pasteur natali ya miso ya molimu mwasi akomi lokwa taba balatisi ye masque moko mwasi penda akomi lokwa taba mwa mbanga ndenge etengamaka tu vois eza na problème eza na basi mosusu baotya bango basolo na nzoto ata brosser ndenge nini amona brosser bien na dentifrice mobali akoyoka solo eza na basi mosusu baotya bango basolo na nzoto na mapeka même na sexe ata sukulu ndenge nini mobali azoyoka ye solo mele mibali mosusu baoloba mwasi na nga sukulaka mwasi na nga bongisaka mibali mosusu akoloba te mamo akimi yo badivorce ebele ezosalama mibali bayoka nde basolo wana eza biloko mo baotya basi bamasque de vieillesse bamasque de rejet oyo batie yo so mobali amoni azorejete yo nga mwasi kitoko na mbongo na nga nabengisa mobali na poto mobali akokima nga mobali alingi nga te oza na masque moko banda nani koluka délivrance na yo d'abord so oza na problème ya libala luka délivrance na yo alors appelez-moi au numéro qui est affiché benga biso tokobondela mpo na yo ntango mosuki no libala naza mobali wana aza mobali ya yo baprofete ebele mpe bakoma mpe koya kodécourage mama moko abengi nga azobabi papa naza na bana ebele mobali na nga balinga alati nga lopete toboti mpe bana me tala profete wana azoloba bike no mobali avi na yo te moto abali mwasi na ye alati ye lopete baboti bana bavandi yo profete ozobimisaka no mwasi aza nzoka nde azoprépare mémoire ya mwasi mpo nini mpo alinga ye voilà les prophètes qui font aussi la destruction de beaucoup de couples. Nous condamnons ce genre de prophètes qui vient à la télé faire n'importe quoi. Alors, c'est ça un peu le message que je veux lancer. Les Kambaliba les a compliqués. Il faut qu'on il faut qu'on le voilà en quelque sorte, on a repéré sa conseil. Ce que nous avons dit, et tam la malamute, benga basen nzambe, to bondel to pesa conseil, to la ki sayope, ni nu esengi to sala ba délivrance ba cérémonie ma be ba sala pona yo. To sa ba cérémonie bonganga nzambe pour te epeto la ozonga mala malam. Merci beaucoup docteur Patrick, to komi na suka na invité, moi liloba, moi dédicace, moi likamba opesa, to moi message soki ezali, tikeni yo 2 minutes face à la caméra et puis te poser l'émission. Merci beaucoup maman Sarah, na pesi moti mingi na yo moko. Merci. Na sepe na présence na on a vu que noko ya na oza ma pamboli. Amen. Na pamboli mbali na yo papa Diego Nzamba pamboli c'est un homme bon, un homme intelligent. Na pamboli papa Paulin Mukindi, oza na sima image, vraiment c'est un garçon bosseur, un garçon intelligent, na équipe nyo surtout, ya Sarah tout la TV. Na pamboli ba abonné nyo surtout, na pesi moti na ngai na bébé Preston. Preston tanga malamu ndima ete avenir eza malamu mingi bébé Preston napesi moti na mama Jemima leki Angel Kiliko napesi moti na Titi Bwana napesi moti na Maeva koko ya Maeva et puis pourquoi pas na bana nyonso ya les surnaturel ministry toza na kati ya prière na biso oyo bandaki depuis le 14 avril prière ya 50 jours thème nango ezali destruction et construction des hôtels. Bato bele bateka destruction des hôtels, mais balobelaka construction des hôtels. Tozo détruire tout tonga au même moment, selon Juge chapitre 6, verset 25, kende bebi sa hôtel ya bali ya tata na yo Gédéon, pe tonga mosusu zwa ta ya kotonga hôtel ya sika. Alors prière na bisona et au sala 50 jours kobanga te eza mikolo autrogéné, na mikolo autrogéné te. Yo ozana poso participer na kati mabonde liwana. Tozo prier en ligne et banda à partir il y a 22h juste 10h juste 2h du temps devant la présence de Dieu nzambe akosala bolamu benga biso de partout on se connecter na biso okota et puis nzambe akopambola yo na pesi moti na bana nyonso to bazo samba na biso mama Jocelyne Motei nzambe apambola à partir ya États-Unis maman Solange de même que Dieu vous bénisse mesdames mukuna au revoir. Merci beaucoup. Merci la bino tout batu bolingara émission analysons tous ensemble tous na besoin ya mituna na bino pour na combat de mariage pour la prochaine émission tokoya penato bana ko décortiquer eloko moko na ba question au bino botine de la biso na ba email. Donc voilà, merci beaucoup, portez-vous bien.
tokutani na bino mbala nsima na émission mosusu. Au revoir, ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.